Ale kumanga motema moto yaya. Buguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru neza bino pardon. Jima sala ilo karatakate. Yana benga gayo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Ke bana jago zape so kuta nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jimi mukendi. Umela. KNB ko zape te so kuta nango tchak. Mbote bakino peu bienvenue na numéro ya sika ya magazine lobela kabino ba réalité ya Kinshasa KNB. Les deux candidats à la présidence des États-Unis basali premier débat contradictoire na bango. Yango KNB retracé les bino ba grande ligne vos ba détails. Le premier débat contradictoire télévisé sur la série des 3 entre les candidats républicains Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton a eu lieu. Relayé par Direct Matin, ce débat très attendu par les Américains. D'entrée de jeu, il faut noter que ces débats avaient une chose de particulier pour la première fois que moi a participé dans ce genre. Il y a débat wana depuis sa création vers les années 60 aux États-Unis. Avant même le débat, Direct Matin a annoncé qui Makambu, opinion américaine dans le monde et l'andaki neti, le côté défensif via Donald Trump, échange musclé, ambiance électrique. Pendant 90 minutes, les deux rivaux se sont affrontés sur leur vision de l'avenir. Il y a économie, la sécurité, la politique étrangère, n'a pas sujet comme la feuille d'impôt à Donald Trump, n'a scandale y a Hillary Clinton. Le journaliste Lester Holt, Oyo a modéré qui débat était au rendez-vous selon les Américains. Hillary attaque Donald en ces termes. Vous vivez dans un monde à part, Trump réplique. Toza ko perdre bon emploi na États-Unis, eza ko kende na Mexique, pe ailleurs, mais soki naza élu, Dixit, Trump, na ko zongisa yango na États-Unis et loko yo Hillary, aza incapable de faire selon Trump. Donald à son tour attaque Hillary sur ce mail. Nakola kisaba déclaration nanga contre la vie de mes avocats, kaka soki Hillary a tiré sur la place publique le 33 000 mail oyo aifasa. Trump a kotisi Hillary et loko ya pandi. Hillary Clinton pona ko longola yango abwaki. Donald azako attaqué nga personnellement pour ayebi que naza préparé pour nakokoma la prochaine présidente des États-Unis. Cela est une bonne chose. Trump à l'alita a bimisi lisusu gauche. Les États-Unis tozan a besoin ya maintien de l'ordre dans nos villes de noirs. Deux hispaniques vivent en enfer et c'est dangereux. Neti mikolo yo mutu azako tambola na nzela mais la police est bomio alors que ba démocrate nde baza na pouvoir. Hillary rétroque. Trump obandi ba activité politique na yo sur base de mensonges racistes. Tu veux faire de la mort de noirs ton champ de bataille, ce qui n'est pas bon. Selon Direct Matin, après ce premier face-à-face, sondage Yaliboso sur le vif, certains précis donnaient l'avantage à Hillary Clinton. La chaîne CNN a interrogé 521 électeurs potentiels où il va trouver à 62% contre 27% que Hillary va gagner les élections. Malgré son problème de santé, Hillary Azalaki, debout pour notre débat, a présenté programme Naye a souligné avancée aux États-Unis et sali ces 8 dernières années, mais pona Trump wana nyonso ezama anyati administration Obama pe a décrire Hillary d'une politicienne typique de discours mais pas d'action. Le col est imprévisible. Trump a reconnaître que a pesaka 107 kilos mais a kobanda pona ko diminuer poids. Oyo bel exemple pour na ba politiciens ya Afrique surtout na RDC oyo ba linaka contradiction te même ata soki aza na vision te pour na ko diriger à quoi avancer ba discours et belé sans ko présenter un programme clair oyo ekoki ko séduire opinion.
kaka makelele na intolérance nde ezalaka arme na bango. Mais tala Hillary na Trump ndenge babetani na baide sans qu'on recourir na violence. Seul le peuple américain va trancher. Kinshasa et l'équipe partout. KNB toujours na pointe. Le 26 septembre, c'est la journée mondiale du tourisme et en KNB. Et selon la Kina quelques kino ba ebisa biso pourquoi Kinshasa est la cible du tourisme été. Magazine KNB to kiti na terrain pour na kosola na bakina ba ibisa biso perception to image nini bazalaka nango pour na ville na biso ya Kinshasa par rapport ya ba ville mususu ndenge to monaka muto alonge na mboka ne ke kosala tourisme na pays mususu yo to yeba image nini ba bazalaka nango na pour na ville na biso ya Kinshasa bola. Bon, voilà, il n'y a pas match. Tu ne compares jamais Paris ou Gainsbourg na ville à Kinshasa. Donc, ils ont un rapport moroté. Tout ça vraiment musique. Bon, ceux qui pendant à Woutinet, ils parlent à foutre billet et tourisme na kin. Ils ont un blog monsieur au player. Soit il y a un mutali masano, il y a ambiance, mamouana, arrosala satisfait par rapport à bien naé. Mais par rapport à cette go macadam, au bouillé, là arrosala. A regretter bien mais par rapport à sentiment mususu qui ne ba concert ba ballet ba esthétique belé là a mon ama ba mambo kitoko par rapport à façon ninga linga ba bar ba mambo donc ambiance disons. Bon, Kinshasa c'est une ville assez chaleureuse, ça je dois reconnaître. On est gentil, on accueille les étrangers. Bon, pour moi c'est la plus belle ville du monde. Je sais pas, il y a pas trop de trucs à voir peut-être pour eux hein. Bon, il y en a ils de rebelles. Les ébélés, nous avons notre zoo, notre jardin botanique. Tout ça en place, il y a la place des évolués, on a place à Gare Centrale. Bon, je ne sais pas, ça dépend de l'étranger, mais là en Boka. Et là propre par rapport à la ville, et à propre. Mais oui. Pourquoi pas? Il faut y avoir à vivre un peu pour sauter zali, ou bien ça bien, ou bien ça bien. Il faut y avoir à vivre. Et là propre. Ville est propre, et dans le coin, Moussou c'est là moins salité. Bien sûr, il y a moins salité, mais ville n'a pas propre. Très sale. C'est pas tout le monde travailler, mais la célébrité, ça mon côté. Il y a peut-être non comment Kinshasa te. Peut-être au Congo à vivre à Tala. Et il y a quoi mais Moussou a deux photos pour la limite royale sous. En robot il y a plus de salité. Pas ma ville Moussou. La ville Nabiso, image la ville Nabiso par rapport à la ville Moussoussou, neti Johannesburg, Cape Town en Afrique du Sud ou Paris en France, tout ça. Vision vraiment toza musika makasi. Ville Nabiso ya kobeba presque partout. Soki mutu alingi ko futa billet ko ya Kinshasa pour le tourisme, je ne pense pas parce que tozalaka déjà na image wana d'abord ya mabe avant mboka d'abord ebeba eko matina ba niveau oyo image déjà wana ya mabe talaka ka Kinshasa ezalaka Kinshasa la belle lelo comme Kinshasa la poubelle bakino balobi alors mais ça c'est babi ce que muta usine libanda eko sala tourisme awa asali le côté po ya malonga oya romone ezate miso pe balobi balingara ko Kinshasa na bon parce que eza kitoko soko ye okosepela mais ekozala mieux ce qui ministère ya tourisme asali annuaire ya ba site touristique nyonso o eza awa na Kinshasa pe na RDC pour secteur wana eza régénérateur ya ba devise ce qui totiela ngo mayele ko sala pe eloko moko ya bien pour na mboka na biso Kinshasa et l'équipe partout. Mwana mwasi ovivaka na chéri na yo mais papa na yo alinga pesa ye musala to akabela ye mbongo à condition que abala yo réaction na yo kozala nini? Kinshasa et l'équipe partout magazine na bino KNB susco sola na ba jeune fille ba pesa biso ba point de vue na bango soki mobali o alinga bala ye aye ko bala ye na mbongo oyo papa na ye moko mwasi ya pesi soki réaction na ye kozala nini? Na kondima te to po lelo papa na ngasa na mbongo
oyo balinga na mbongo ya papa nanga et demain soki papa nanga kufi mbongo nini oyo donc okozwanga en charge ezala te po d'abord de un nako toza naza mwasi oza mobali nakozwa zemi mbongo nini ekosala que o bokolanga pendant dans la période nanga wana tina kobota ti mona banotanga ti to former foyer donc pour nanga na olinga te il faut luka mutuki no babi l'homme mangera qu'à reçu de son front kingali bala na te wana papa moni loko na tuli donc bengi mobala ya kozwanga donc alembinga na ndako wana osepela te na koboya bon ba o bazondima wana en tout cas baza na ignorance bon pe baza mposa babima mbamba na ndako donc osepela na o papa osala or eza bongo te eza mabe wana toki bandeko basi ndenge bapesi ba point de vue na bango na micro ya KNB donc la plupart balobi que bako accepter te mibali baya ko bala bango na mbongo ba papa na bango moko bako ikopesa pona bino ba oyo bobala mibali oyo bazala financé par ba papa na bino to ba oyo bakozala financé par ba papa na bino bozana ba raison na bino nini oyo esala que bondima mabala wana Kinshasa et l'équipe partout. Nous sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. Téléspectateur ya KNB Eric Kapesa atuni na baboti soki mibali mibale balingi babala mwana na yo ya mwasi moko asalaka na bureau pe moko asalaka musala maboko moboti okolinga nani abala mwana na yo. Kinshasa et l'équipe partout magazine na bino lelo to yoko solo ya na bakino ba biso yo parents soki mwana na yo alingi abala est-ce que ko préférer mwana na yo abala mobali yo kaka sala na bureau to pe ko ko préférer mwana na yo ya mwasi abala mobali oyo asala msala ya maboko boyoka ndenge bakino bazolo répondre biso Nzambe soki a permettre libala e sala c'est-à-dire Nzambe ndaye ba ko sala choix ya mobali oyo akobala mwana na yo que soit musala oyo asalaka oko soit au choisir musala oyo mobali asaka pona mwana na yo peut-être osana kimia te mais est-il que soki Nzambe aponeli yo aponeli mwana na yo vraiment mobali quel que soit musala salaka je pense que arozana na kimia.
mama nyonso komona wana ata ya maboko ata ya biro ezaka bien nga mobali na nga asalaka menisier ngai nde moto nakendaka kosomba mabaya mobali na ngai asalaka biloko wana mbongo ekoti moto mosala maboko jamais bakolongola lobilobi na mosala otikala libere na mosala na mais po ayebi de ya métier. C'est pour cela à tout moment bando créer pour vie ya bana ezala malamu par rapport moto mosala bureau. Rien na mboko mosala bureau eza un avantage te. Au moins ozala moyibi oyiba po yeba olesa bana mais à part ça eza na souffrance. Muta bureau avandika wana bureau azoliaka ba fei moi langa pe azofandaka ati azoumela muta bureau ti suka lango eyo zama mtamba boko le azobandaka bamba mokale bambongo zomonana moi langa azana via bien ke msa bureau koma oumela mingi soka azoka salaire ebele vraiment nga mala kontana na muta bureau te asobisanga muta bureau na bayamba moko mais bolingo na ye moso alingi ça va menga vraiment alinga na bata bureau te. Boyoki ndenge bakinois bapesi ba point de vue na bango alors na ba parents oyo ba exiger na bana na bango babala toujours kaka mobali oyo basala na bureau il faut kotika parce que mobali oyo azosala musala ya maboko yango pesa musala sûrement peut-être pe akoki ko se retrouver mieux que les kamuto aza na bureau ndenge kaka tolobaka il y a pas de seul métier donc musala nyonso tout ezaka musala Kinshasa et l'équipe partout. Mobali mwasi na yo azobota te eke apropose obota na camarade to ndeko na ye po ye azwa mwana réaction na ye kozala nini? Kinshasa et l'équipe partout magazine na bino to ekosolola lisusu na basi bayebisa biso soki azali na problème ya kobota est-ce que akoki kondima kopropose na mobali na ye comme ye azobota te ayebisa mobali na ye ke azwa ndeko na ye ou soit azwa camarade na ye pour que abotela ye mwana. En tant que chrétien pour ngai mwasi oyo naza na ye nzambe moto apesi nga mwasi wana lokola nzambe apesi nga mwasi wana je crois que couple na biso ebengami mpona kobota parce que yango mpe nde ezali liloba na nzambe. Alors soki namoni ezotarde nakopatiente eloko ezosenga wana parole ezopermettre biso te ke tozwa mwasi mosusu akende komema zemi na esika na ye. C'est une voie artificielle, hein? C'est une voie qui n'a pas été prévue par Dieu. Moi na mwana mwasi na ngata suka tokolaka mwana wana akaya polémique entre ba mami balé maman emaki zemi un jour en réclamant biko za mwana nga c'est moi pa ngindi comme na mbongo ba tesa den ko prouver que wana zali mwana ya maman mususu donc il simba te de maman moi c'est ça ni bloko wana écouter un jour le cher de la vie dans un conflit entre bandeko et puis on mettait mobile na rolinga te so ni moi sinao est-ce que pour être heureux dans le monde, il faut que vous ayez un ban? Combien de couples sont en ban, et l'autre, on voit les enfants de la rue. Parce qu'ils sont mal encadrés. C'est pas nécessairement qu'il faut aux en moins poser. On a besoin moins adopter. Moi si mususu po me la biso mwana na ko accepter yango te. Alors selon ngai na kozwa mwasi na nga wana to sala ki ne mariage to sala ne alliance pa na Nzambe na ko meme na niveau pa ba serviteur de Dieu ba chasser esprit wana to kondima to fandana même azobota te to fandana jusqu'à ce que Nzambe ayebi le jour où J a repesa biso mwana et puis to kozwa mwana na ondima te ke mwasi na nga botaka te akelukela mwasi mosusu abotelanga mwana mpe biso tozwa mwana na esimba te d'abord mwana na aza makila eza d'abord aza mwana nga pete seke esekake no nga na ye tokabwana na bala mwasi mosusu tokabwana nga na yo nga na bala mwasi mosusu yo kende na yo ou bien tovandika ndako mo biso mibale c'est tout boyoki ndenge bakinois barépondre na micro ya kaniba en tout cas eloko biso tokoloba juste kaka na mwasi oyo ase retrouve na ka wana en tout cas il faut kaka kosambela Kinshasa et l'équipe partout. Yango esangisaka biso na bino rubrique ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso kai la photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez
photo. Tout ça Kamoke. Bukakingo. Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée. Envoie selfie. Écoute idée. Écoute idée. Sur la photo. Tout ça Kamoke. Bukakingo. Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée. Envoie selfie. Écoute idée. Écoute idée. Sur la photo. Tout ça Kamoke. Bukakingo. Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée. Envoie selfie. Écoute idée. Écoute idée. Sur la photo. Tout ça Kamoke. Bukakingo. Écoute idée. Écoute idée. Na masano ya lelo KNB zo proposer bino ba affiche ya ba finale ya Coupe d'Afrique Interclub et bani. Bozo ba détail ni le mao. يصد هذه الكرة والانطلاقة في الهجمة المعاكسة عن طريق المتميز بيليامتي. اوه رائعة رائعة الكرة هذه. اوب 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 جول. فعلها خاما بيليوتي وسجل الهدف الثاني لنادي سان داونز. هاو الفارق الذي يصنعه اللاعب. Zamalek d'Égypte na Mamelodi Sundowns ya Afrique du Sud eza affiche ya Ligue de Champions africaine Interclub. Zamalek s'est qualifié en éliminant Wydad Casablanca et Maroc na aller a gagné 4-0 na retour à Poli 2-5 et salut total il y a 6-5 de permettre Zamalek à se qualifier na finale. Par contre, adversaire naé Mamelodi Sundowns a se qualifié qui en battant 2-0 Zesco United ya Zambie après défaite naé à 1-2 na aller. Mais tout se focalisé mingi na finale ya coupe ya confédération parce que ba Congolais baza plus concerné na qualification ya tout puissant Mazembe oyo akokuta na bongo na Mouloudi ya Olympique ya Beja d'Algérie. Le 28 octobre, Gozalabongo match aller et retour est prévu le 4 novembre. Il faut retenir que Mazembe s'est qualifié en écartant Étoile Sportive du Sahel et à Tunisie lors il y a double confrontation il y a demi-finale. Na aller basala qui 1-1 Libanda na Sousse na Tunisie, peine à retour basali 0-0 na stade ya Kamalondo na Lubumbashi. Entraîneur Iber Velud ya tout puissant Mazembe na souka ya rencontre à Lobakibo. Le plus important c'est de passer, c'est aussi l'esprit que l'on a mis dans les deux matchs. Nous avons été très combatifs, on a maîtrisé beaucoup de choses, on ne s'est jamais affolé contre une bonne équipe de l'Étoile ou au moins là-dessus je suis satisfait. Mais je suis déçu de la prestation de mon équipe à la première mi-temps. Nanga Monaye, entraîneur de l'Étoile Sportive Sahel à Lobakiboy. On est venu ici espérant une qualification mais malheureusement le match nous a été préjudiciable. Donc Sengeli Koyeba adversaire ya tout puissant na Mazembe Zabongo Mouloudi ya Olympique de Beja d'Algérie Oyo a éliminé qui FUS Rabat na demi-finale na aller basala qui 0-0 à domicile peut akeko tenir FUS Rabat en échec et pas naie na score il y a un but partout. Donc ba Congolais nyonso regard na bango eza braqué na finale ya coupe ya confédération parce que Mazembe azali seul représentant ya République démocratique du Congo Oyo atikalaki na compétition africaine interclub. Bonne chance Naba Corpo Louchoua Membobo Sanate Kinshasa et l'équipe partout. اللي رفيقه هذا ارنسي كره ممتازه خروج رائع لعناصر نادي سان داونز محاوله المرور هذا حاله التسديده جول 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 من اروع ما يكون من صمويل مابوندا عند الدقيقه 33 يا له من هدف مباغت. Bolanda actualité Facebook où est dominé mukolo ya lelo. Actualité Facebook ya lelo to bandi yango na débat très tenu entre Hillary Clinton na Donald Trump. Hillary Clinton a poni une stratégie d'attaque pour descendre Donald Trump. Pendant 1h30, il y a débat en direct, il y a public, il y a monde, au Ezolanda, naba américain en particulier.
Hilary a exposé vie à milliardaire Trump au salon hier azalaki caractérisé na ba faillite multiple. Mission accomplie pour un candidat démocrate oyo a repoussé lisusu plus loin candidat républicain na ba sondage. Toyebite soki ezali na souci ya existence pour ba parti politique ba komi ba spécialiste ya ba communiquer na ba message. MLC à la moussi sensibilité à population ya Kinshasa dimanche passé en affirmant en boucle que président Jean-Pierre Bemba sénateur a s'adresser na ba Congolais. Quelque temps après Voussi F Bazaï bande abimi na message ya kotanga sous forme ya lettre Bemba akomi. Vital Kamerhe ya UNC oyo a répliqué na message ya chairman ya MLC pona koloba que dénominateur commun na bango eza dialogue inclusif oyo Bemba asengi. Pona kosukisa Kamerhe a conclure na message na ye que nous devons apprendre à vivre ensemble avec ceux qui quitteront le pouvoir et ceux qui aspirent y accéder. Fin de citation. Après kokutana na lundi na facilitateur Edem Kodjo, Senko a maintenu suspension na dialogue en attendant un signe côté à rassemblement. Wana maloba ya Abe Chole oyo alobi que ba saboter dialogue te kasi bazoluka inclusivité. The Voice Afrique eza émission ya télé-réalité oyo ekosa la promotion ya ba talent ya musique africaine. Claudicia oyo aza animateur na yango apesi rendez-vous na ba téléspectateurs ya monde entier. Il faut qu'on rappelle parmi ba membres ya jury Singila Lokwa Kanza Asalfo na Charlotte Dipanda. Tosuki sa atu Facebook na fille oyo ya 25 ans azana bana 9. Abanda mabota na ba triplé. Aboti mapasa mibale, sima auti ko bota 4. Oyo Pampers, Miliki, soins de santé, ata alobi apesa kombo ya Mama Marthe. Risque eza a réquisé pe asenga vrai dialogue. Actu Facebook ezo bimisa bango nyonso kala mekala makas bokolanda. Merci l'attention peu fidélité au bozo le maté à côté ça magazine le bela bino ba réalité à Kinshasa. Tokutani lobi na édition ya Sari du membre pe bobo sanate ke Kinshasa. L'équipe pas. À travers la flamme par la com, devenons fort.